ya makelele to bimisi mabele lisi nini na te paka jumate na nini kuna na Grand Monde likola boato abimisi bino bato bovana na mandako etage na mamo fleury na masongo paka bozui bino to vana na mandako etage na bandako ba pigeon bandali bozui mais biso to vana ba place mu pepe koya to ko respirer kitoko yango ba kopanzilo kesi le gouverneur Moulin enani paix à son âme Moleka Timothée amonie asepeli bango si pas si c'est de baké na shiga baké ko sa sous tourna ba kon baké comme na gouverneur ba sengi a aider bango pour ba voyager gouverneur mais na moni mutu moko te bon na moni mutu moko te on ba habiter garçon mbaka bien wana na moni ete nani donc Camilo sikoyo ningo boya yo kenda poto na Suède okoma poto na Suède soki ba boza Afrika bizeti mwana ya mama mwana ya mama be atika bizeti be ya mwana ya mama Afrika bizeti Olo baki oko kashe be ananga ta moko mbula zobio be ya mama na dishe ya mwana ya mama Afrika bizeti ekomi tango ya butu ngai na lukata tuta nyonso masela be azonga na ndako ya mwana ya mama Afrika bizeti ya mwasi na kaka sheri be ya nanga be ya mwasi na lufa be ya mama ya bana ya mwana ya mama mwasi kitoko Afrika bizeti tobota bana ngai na yo sheri be ya nanga tosala faminga na yo be ya mama na kishu ya mwana ya mama Afrika bizeti nakela yo momebanga kitenga we banga kitenga desisio amina shatu ya mwana ya mama tatamebe Afrika bizeti olela ndolele ngai na lukaka yo olela ndolele nasala ya mwana ya mama Afrika bizeti ngonanga na mpona sheri beana obeya mosi ya koto ye ayeba kolata ya mwana ya mama akola mayele Afrika bizeti merci na bino to bozo occasion kolanda biso lelo to kokutana susu na beya mwana ya mama bomoni bolandi ba répétition ebele bolandi ya Kinkesere Monea bolandi ya Fabrigaz bolandi ya Miel de Sang sikoyo to kokutana na beya mwana ya mama so vraiment to pas beya mwana ya mama bobetana maboko nono voilà beya mwana ya mama mbote na mbote ndeko journaliste mbote mingi lelo tomonaka ba leader ya mibali mais aussi koyo leader ya mwasi alors yo toyebi ke ozali leki ya ba artiste ya minene c'est présenté na yo moko nga komona ngai beya mwana mama Béatrice Baoto Ntobu komona ngai ngwana beya mwana mama Bedi Nord so ki mutabenga Bedi Nord c'est kay binga bien komona ngai ngwana naza leki ya Babyson leki a fait donc Camilo ya Shiga Mimi Orange na poto ikembo za obeta mbunda donc c'est un peu ça quoi famille na biso famille ya musique mais bino ndie besoin don ya kobeta musique est-ce que eza héritage ou bien vraiment ra nzambe monde ka kabela bino eloko nde yango ezo boma mboka ti likambo soko lobi yango bato bakufi bato batomboki bato balingi te miziki eza likabo na biso o nzambe apesa biso na famille na biso miziki
Maman na biso musique au mono ya mbondo ko beta oyo to ko beta na style oyo. Maman na biso nde abanda ko yemba ngo, abanda ko beta kango. Le maman ko mo beta ngo, bande ko na biso mibali, ba moni boye, babino il faut to moderniser yango. Et comme masikoyo oyo to ko iko salela ngo, ko zola ngo mbongo, ko zola ngo vine ba tumusu ba zo vina sima nango. Oui. Baby Sound, La Smida, Aromis, c'est quoi comme malade. Après Chiga paye Kokota, donc Camilo, ainsi de suite. Si on moni les Londres ndenge komi na ngai. C'est-à-dire, eza eloko oyo abiso, donc eloko oyo. Don José na biso, moi na biso mobali asuka ya mobali, Don José abetaki pe musique yo. Mais vi mama kamuna mususu atika mais banze mobele mona kawa osongo musicien grand compositeur musicien mne mo tota wana na mani ezate pona osa polémique na mutu tenga na mama bon saka sa polémique te banze mo c'est Don José nde apesa bango Don José elongama nde akomela bango banze mo lelo ba osa ba succès ba osa ba nini o abimi disque abimi le premier na hit parade c'est Don José donc ezali kabona biso ba so reconnaître ba reconnaître ngo te soko lobi bo ndé komi polémique ba komo bengo na ba poto ba komo bengo na maboy o bobi na ebité mais oya biso za makila o moni eloko yo atanga lelo na kufi yeba ke musa obima po eze eloko makila na to l'exo tout à l'heure moi na nga suka na biso ke abanda ko betela nga drum abetaka drum ndenge ni to beta na zaiko na terrain Allemagne na za na muto betela nga drum te aye abando beta drum sans que ça la répétition abeti drum nyoka longa lesa imbongo basege banani baye balesa ba mbongo ndenge za wana et puis yo moko monde ndenge osa ki atalako déjà likabo c'est pas ba yemba koyemba déjà eloko moko ya biso ezali patrimoine na biso eloko na biso héritage na biso yango mona ngabe ya mwana mama na baki na kokola la supongi te il faut na relancer ngo kaka po ba misu ba bénéficier nango oleba senga biso merci bake ba poto na yango oleba za reconnaissance ko senga biso ta merci mafinga ozomoni ba misu baza kolata ka balagwa ma jaune na nzela ba koleka mais lelo bakoma kolata ba sapote po nga matsa bango na scène bakoma kofinga biso à part boketu premier ndaza reconnaissant ya finga biso te po ya za famille akofinga te po ayebi et puis soka meki kofinga makenenge baba koma monoko wana na ozong seka na nzela o eza eloko na biso don makila na biso donc attention na biso na biso mona 2 ans awa babete no kabando yemba anemba atako yemba convenable mate mais oyema nzembo donc eza makila eza ya ko discuter te ma mouvement obana ngo kala bien ndengeni bon mouvement oyo na bandango kala mais moko na tikaki mo na pemaki mais ba concert na bandai ko betana mais ba répétition nde na tikaki mais siko na lobi o ezali une nouvelle version bien moi na mama nouvelle version bien moi na mama nouvelle version bien moi donc les autres kende tina suka tozo ngasima te to kende tina suka ti to atteindre bit wana non tout le monde tika tenter jamais to tika tenter ezali loko na biso o kite na pesa ngo efanzo bila nouvelle version bien moi na mama. C'est-à-dire même ba baby sa ngo na kala ba uta ne fanzobila donc ta baby sa na yala ngat kole masolo te na bini fondateur baby sa na La Smida nde ba fondateur ya efanzobila mais nga na ebiso ke siko nga na récupérer nouvelle version efanzobila be ya mwana mama nouvelle version tant ba biso ke nouvelle version za nouvelle version o eza compagnie munene ndenge ba ministère bazana tuna bango bazona salaire na suka sande est-ce que la kosi donc awa bena structure evanda makambo nyonso evanda structure evanda comité elenda ata moni omuta comité ngo moni azande to miki azani mais alenda azosala tout po orchestre ela na nzala te azosala tout ezala mutaza malade ezala mutaza na problème hôpital ezali au contraire ezali ke mutu so akena hôpital azu traitement eza kwa na mbisi te soko yeyo kanisi ke eza sonte eza eza beya mona mama nouvelle version donc ceux qui ba histoire à se délé kaka bango bazwaka nani c'est cadeau aza ko futa bato lem sa futa raté awa bango chaque fin du mois bana salaire na bango. Voilà, vraiment merci en tout cas bino mo vous sentir que réalité ya makambo eza bakoto po mingi alaka bona kina na orchestre mobo leader la lobika ono bona baso bezwa raté o kuna zolo bato zwa muso habité mais awa na yoki bato nyonso bandimi voilà alors be ya mwana mama
sikoyo mouvement ondenge za boy sikoyo bozo préparer nini album bozo préparer nini tozo préparer album moko ya 10 chansons tozo sala ngo tozo senga na ba sponsor tozo senga na isungi balobi musapi moko sikoya kelongi te il faut za 5 misapi ata soki nga mafuta ba musicien nanga ata soki nini on eza musapi moko mais tozo ninga 5 misapi ata 10 po totoka kama bien to sukolaka yango na osenga soutien naza ba nzembo ebele naza na koko sala ata 4 ya 10 chansons eze belé mais nazo sala na 10 yango naza na ba titre ebele nazo ninga teke nyonso ezala ka beya te mutu muso peso ka monani wana habite sala nga mwa nzembo asaleli soko moni na mbi onzele lo sala ezanze ma black te ezanze ma mama na biso compositeur nango mama na biso pe a son âme bokechu bongombe onzele lo sala eza donc nazo senga mona bi onzele lo sala sanisa no mpanga kute c'est-à-dire sunga ngai pesa ngai po eloko nanga o esa nini esimba après na sima na raison c'est au pouvoir wana mais pesa nga na pouvoir wana ya kotonga bandaku ya ko mema bani banenda ba poto na bani ba mission nga ba voyage rapé ozo comprendre ezate kaka lokwa ba ya sedel biso ba kenanga batika ka kuna yanga ya bongo te eza aller retour kwenda vutuka bon on veut le sala yango nde arcapelo salama awa yango ya on veut le sala voilà tout se retrouver tout juste après Ozele lo sala sanisa no panga kulele ozele lo sala ofacho panga ozele lo sala sanisa no panga kulele ozele lo sala sanisa no panga kulele ozele lo sala sisa kambo panga kulele ozele lo sala sanisa no panga kulele voilà sikoyo tozokoba se kokoba onzele lo sala elakisi nini donc omoni chaku bandeke bazala na masala ata basoso bazala na masala mais chaku azalaka na lisala moko na kati na ye omoni na lisoko ya chaku lisala moko ya rouge ezalaka na n'importe qui te akweseyaki lisala wana mais nga chaku akweselanga déjà lisala wana ezalaka rouge mpe ezalaka moke omona kotembo ekwena mutu nokwa baponi au pouvoir yo nde président de la république yo nde okoma cardinal yo moi so bato bakoluka mutu akoma pape milinga moko eyaka te ti eke ekwepa mutu wana akomi nga sikoyo chaku wana akitilanga mpena lisala na tembo lisala mpe ekwena mutu kwa donc yango pouvoir apesi nga beya mwana mama mbanga ya danger te eza mbanga te eza baréalité eza mbanga te eza baréalité eza kaka bamisu nde bapesa bato baméchant omoni eloko soki ozwi eloko mutu apesaki yo il faut ndima ke mutu wana mpo nga nazwa eloko eutaki mpa mutu wana ata soki ofasone yango ata soki opakola yango couleur ya voiture na bate voiture mutu apesa yenga sous-sol nde mutu akabela yenga voiture ata na tiango couleur na ngengisi yango sous-sol nde mutu apesa yenga voiture wana nakoba te kote nazwaka voiture wana mpona non sous-sol apesaki nga voiture eloko ezosala bato mosusu yango wana Suède efanzobila ebimisi banzembo bino Suède boye Yotostar persona makufa aye azwi donc kamino Yotostar azalaka na les vagabonds du pop ezali kaka orchestre ya bandeko na biso son atteste Jean Lumani Mobokonombe le colonel aza siko na Belgique mbote mingi mukonzi asali les vagabonds du pop baye kovanda epa na biso basuzi kaseya omona ngo suzi kaseya avant de pa na biso le naza mona muke avant de pa na biso azali camarade ya na biso Aromis baye kosala les vagabonds du pop tango basali les vagabonds du pop balasi mida basalaki mika forme bazali na orchestre mika forme na Antoine Loboko aza na Paris siko mbote mingi Antoine Loboko Kadhafi et ya na biso Henri François Bebison aye kosala Suède efanzobila bango mibale na lasimida bayokani tosala efanzobila malgré lasimida azalaki na mika forme Yotostar na ba Jean Limo na ba Don Jolet otokufa pe ka minité pe à son âme bango baye kosala bango bazali na les vagabonds du pop après tango efanzobila bandi komata batu nyonso batiki ba les vagabonds du pop batiki ba mika forme bango nyonso batomboli kaka efanzobila Camilo lokola donc Camilo azali mwa muke aye kozwa temps wana
ya ko ba ke avenga pe na koko ma président ya orchestre po ya za o memaka monda e moko amemi monda beti monda ka po ba ko tena orchestre aki internet en azongi abinga koko ma président Bebison aboyi la simi dabi oui to ko tia président alongwe ake ko sala orchestre na ye amemi la simi da ba ko sala orchestre la simi dabi te mwana muke so azala ngenge na il faut to sani to soutenir yo to sara monde ngona aye ko yiba ye ake na ye kitambo ake ko sala ba okite kota donc basali ba okite kota na banzembo ya efanzo bila parce que c'est des danse olingi na kota swede na ya kobima kuna olingi na kota swede na ya kobima kuna swede ngebe ko mo centras si c'est des centras yo zo ba ke swede ngabi so saka swede si pas si c'est swede est-ce que yebiti la swede bon oui biti la ngote oui beta signification na ngote ngola bango nde ba ko sa ba okite kota wana José Monzombe pa kufa ya papi kankol paix à son âme ngai tellement fanatique donc Camilo na petite sœur na paix à son âme kato akufa aye ko kende to ko kende na biso na ba okitokota yo to star wana to bandi ko mema batu kuna ba mina biso banani ba changer de monnaie banani ba bandi ko ya kuna nde succès sama bongo après donc Camille amone komi bana kitamone bazala kaka baningana kaka bango na bango ko mona ba injustice ay ko sala original suède tanga sala original suède ay ko sa tourner na ba Congo tanga sa tourner na ba Congo nani amoni gouverneur Moulin enani paix à son âme Moleka Timothée amoni asepeli bango si pas si c'est de baké na shiga baké ko sa sous tourna ba kon baké comme na gouverneur ba sengi a aider bango pour ba voyager gouverneur mais na moni mutu moko te bon na moni mutu moko te on ba otabité garçon mbaka bien wana na moni ete nani donc Camilo sikoyo ningo boya yo kenda poto na Suède okoma poto na Suède soki ba boza banani soki boza ba na gouvernement boza soki banani so bana okenda ka poto na yango te okenda poto na Suède bote kaka soki ba lopango so okenda poto na ngote okenda poto na visa ya Suède siko yo ko ozoninga bali bake yo muto bandaka Suède na ndengeni po yo ya kande kokota tango baninga bake poto oyembeli bango to babi bazoke de poto oyembeli bango to so talela to so jimile boke ko sa soki isankele dans sa Suède dans ces fanzobila toujours allez et ça mi bongo baninga bake poto yo po landi obiso ko kete ko kufa comme na poison ko sabo c'est cadeau bona bo c'est cadeau ko tinde lo biye ko kene poto merci ah mam papa ngala tanga ko mabatu te pona saka polémique te na o répondre ka muto afinga inga fais jaloux na o répondre ka ye na bokoto ye moko aye te bokoto ngani te bokoto a problème te bokoto akoki jamais ko finga ngai bokoto azana côté na nga ko finga te mais muto afinga kinga na ape mongo te ape mukongo te mais na langi na bango na mboka na bango na itini na bango na basa ba rappel na orchestre mais asala mbonana te mais yo zo loba il fallait loba ke ngana loba yo na ndenge nini est-ce que yo ebi masolo ndenge bandaka ngata on azaka mwana muke na oki ma classe to ya to mona mino ba obenga osoki olomido omicha komba ko fi olomide sikoyo ekomi ngala ba ke so desa yo non tozana ba relation na mususu mais makamba musique makamba patrimoine bateka kango te jamais bateka identité mais nga naza na problème à mutute naza pe na polémique na mutute naza kaka nde na bolingo ke to linga mais to za la reconnaissance ko ba ke soki eloko ane bandaka na salon numéro 5 na ma makelele te mais le biso bato to vana na bandako étage to zwango te bon eloko nyonso ezaka na esika ebanda na esika pe ekolaka c'est-à-dire biso toza pemeni ya ebale esika nzete kauka kata mokolo moko te kasa na yango ebotaka tango nyonso pe mbume ebotaka na eleko na ekeke nyonso ekomama na Bible papa biso maya makelele tobimisi mabelelisi nini na te paka jumate na nini kuna na Grand Monde likola bwato abimisi bino bato bovana na mandako étage na bamo fleury na basongo pakala bozwi bino to vanda na mandako étage na bandako ba pigeon bandali bozwi mais biso to vanda ba place mu pepe ko ya to ko respirer kitoko yango ba ko panzilo ke se mitema mabe ya bon mutu moko tuna na liberté jonga mutu na nzambe tuna beya mwana ya mama na musique oyo yazomona lelo est-ce que zo bangisa ete ke so ka bimisi o chola
So kaza mutu na nzambe ya solo fois tu na nzambe be ya mwana mama aza nani be ya mwana nzambe be ya mwana mama aza mwana na nzambe ya solo bato batchola ka bato bakenda kozoka mwana lititi moko boye akezo mwana fleur moko boye alobela ka fleur menga na olobela mutu akela biloko nyonso tu mutu apesa ka mingongo mutu apesa ka danse mutu apesa ka neko chola ne yanga chola te yanga naza be ya mwana mama babenga be ya mwana mama enfant chéri ya mama oyebi mama ngo mama na esasia Mama Marie nga siko aza be ya mwana mama siko be ya mwana mama ngo swede yemba be ya mwana ya mama be ezaka yo bien susu yo bima na sima be ya mwana mama saza te se mutabi aza be ya mwana mama tuna ibayemba kango pwani tuna ngo be ya mwana mama bayembela kango pona nini bon na tuna osiko yo lokolo za original be ya mwana mama bayemba kango pwani be ya mwana mama bayemba kango pwani kaka bisalela babotaka ye mwana mwasi moko babondelaka ye bandeko na mibali 5 epa baluba babenga bango bangalula balo babonde ya bango mingi mwana basi baboti 5 mibali liboso après 6e eza mwana mwasi be ya mwana mama ye wana yende me focho lotomo muto batindaka ye te lotomo yaka yole donc so etinda na ye eza be ya kolia okolia nini ngai be ya mwana mama yango ya na bisembi be ya mwana mama be ya tika bizeti Viela simida ye abongisi ya imbaki na façon musu Viela simida ye ay ko arranger ngo ya imbaki be ya mwana mama Beatika vie danger Viela simida ye ko arranger ngo be ya mwana mama Beatika bizieti pona ko bondela ne ba yembela kanga nzembo wana mukomusu kutu bambi ba ye ko yemba musique pona biso mama abengisi bat ba yemba babi be ya mwana mama olobaki yo koka liputa moko mbula zomi mama fâché mama akeko bimisa ba mal nanga bilamba ba valise bilamba taka figate après abi ngabi o mama eza nzembo monga azangi bilamba mama bite boko ikwemba bongo te azanga bilamba ebele oso comprendre donc be ya mwa yo siko ko ba yo za be ya mwa mama yo ba yembe yango par rapport à quoi so mutu monga kosaka oke be ya mwa mama eza yo teng eza nde be ya mwa mama origine Béatrice Baoton Tobu bon to c'est la siko album quand bon album nalingaki déjà ezala na marché mais mukonzi nanga moko afrenaki nanu albaki nanga mama be pour azana 3 titres na 4 album mwana ndaba mama be azena olikamo wele kabongo na sima o ba ko continuer o lancer lo kwana mais ka mingi te boko yoka mujingile imbembi kamialo toni imbembi kamialo na ngonkana imbembe kamialo na ngonkana bon makili ngontina na Lyongale wate se ankonde lombonda olonzira so wankangere kuro lombonda olonzira so wankangere kuro ifula kombe oyengela ka chakuko soyengela ka kombe oyengela ka chakuko chakunde ka lolendo oyengela ka chakuko chaku atonda lolendo oyengela ka chakuko soyengela akanisa kaza moto oyengela ka chakuko soyengela nzoka za ndeke oyengela ka chakuko soyengela oh seroyo serango sera mushingi shingi seroyo serango sera mushingi shingi etumba seroyo mushingire sera mushingi shingi seroyo serango sera mushingi shingi ayeba kolata serango sera mushingi shingi atonda lolendo serango sera mushingi shingi ya mwana mama serango sera mushingi shingi etumba seroyo serango sera mushingi shingi izo mulele serango sera mushingi shingi ize force serango sera mushingi shingi mama nana serango sera mushingi shingi atonda bambongo serango sera mushingi shingi atonda bambongo serango sera mushingi shingi seroyo serango sera mushingi olelanga na lela ye olelanga na lele olelanga na linga ye olelanga na lele olelanga na lomba ye olelanga na lele olelanga na linga yo olelanga na lele olelanga o seroyo o serango sera mushingi shingi apesa
à gauche, Serango, apesa à droite, Serango, apesa liboso, Serango, bon apesa sima. Merci mon conseil. Voilà. Beya mwana mama. Tokomi siko okende na suka ya émission na biso po na kosepela vraiment to sala émission moko ya bien oye na plateau to lobeli nyonso po mambe bele pena ya koloba surtout histoire ya musique ya mboko po to bika Swede ibanda masolo lelo ata mutu aboyi yango me bato nyonso badiembelaka na tempo ya Swede nyonso bango nyonso o akendaki kobeta na États-Unis o akendaki kobeta Bercy o akendaki kobeta wapi Swede ozaka na Swede ne yo kokima te alors ole bokaka bofinaka ko boyokana nde botombolaka po osala o matokita bino tout Swede rythme ekanga masolo il faut mona kake tellement ba ke beya mwana mama nouvelle version kanda kosakala te po kolo rythme yo so bokena ba Afrique de l'Ouest bokomo beta Swede tant ba komo tsenga kunzo masede bobeti Swede bokena Zambie basengi Swede bobeti Swede mais awa bomi ba grand crâne ba grand prêtre te bondima ke loko yo posa nozani posa na ngeza bandimaka omo posa nga eza bandimaka obi fali tanga ke na okota na epa kofi obi komo ba pesa ngai yo loba efanzobila efanzobila bongo siko yo pena ko bosa na histoire efanzobila est-ce que mtoko fali nenga za ko bosa histoire efanzobila ata mkomo wa bosa ngo te loba ba faire akoyeba bali aza lolendo na eloko wana loba c'est ça loba ba faire ba koyeba ngo te po wana baba ta ba Congo oh comprendre bango ba koyeba ngo te po ba Congo ba ni tout mais ata ba wera ne baza bi Swede ayebi yango bien ba jibe mpiana ayebi yango très bien mutu monga tuninga bi yebisa ngai nze monya Swede ba interpréta lelo nazo yebisa yo vient nanga Costa Rica no yebisa yo nzembo ya Swede o ba interpréta jibe interprétant papa wemba kuta yemba papa wemba après ko beta anniversaire na na poto na badon Camino ayemba pena nzembo ye na yampaka ya Swede après lisusu Kofi ayemba ibodo donc yo yoka na hote yo yoka te ngana beta na wazekwa na Romeo Golf wazekwa zanga nzembo obeta est-ce que na kosi wazekwa azanga nzembo ya kobeta na opa polémique na été aza vient na nga na respectaka ye mais azanga nzembo ya kobeta po beya mwana mama telemaka basalanga na ba technique bakangelanga ba son bani Amberson product nani moko azaki na Amberson aza ingénieur abi oboete bo fungole ba son bokangele point Amberson Saidi mbote na Amberson naza toujours beya mwana mama toujours de force mbalo nozonga susi matin ok toujours liboso balingi de bandimaka eloko ngai alingi bandimaka po koma nanga mbole bamoboye na tongo bamolangi na mokolo ebebaka mabe boye bon beya mwana mama pesa mbote tokomi na suka merci beaucoup napesi mbote na bato na ngai naza nde na bato etulu kwa bato napesi na mbote na mokonzi nanga Vital Kamerhe esika aza na boloko napesi mbote ebele papa na osenga santé na yo ezala kitoko ese rétabli po talaka yo eza cop napesi na papier okata napesi mbote na Mastaki Wenga Fikris Bongole napesi mbote na Jolam Amuznazo napesi mbote na Mama Tilapia Saf Kandolo Élisée Chovu na pesi mbote Sakomi Molène de la noblesse du sang Maître Alibi na pesi mbote na Diemu Yutu na pesi mbote bongo na Yemoko Tata Bana balobi prime wana komo nango Mayo Mambeke na pesi mbote bele na mokonzi na ngai VP Mayo Mambeke na pesi mbote na Élysée Ndomba na pesi mbote Chéri B Belinda Luango batu nyonso o na ninga mingi na pesi mino ba bizu boze bele na pesi mbote na bana na ngai na pesi mbote na CG Benito na CG Gole na pesi mbote bongo na France Ville na pesi mbote na Chamo babi ye moko liso mokonzi Chamo Clovis na pesi mbote na bana nyonso ya orchestre na ngai Mushapata mokonzi ya ba danseuse
na pesi mongo mbote na Alcorex babi Major Bouchire ye wana fe ya banalungwa akanga banalungwa na maître Kataliko babi maître Kataliko betanga mbata mokongo pona kende liboso poso betinga li atolo na ozonga sima mbote na batu nyonso banalungwa mobimba kitambo mobimba chare bokombe mama Véro chez le paradis balobi ofini kwa talo mama Véro balobi kinga kati nde mama Véro chez le paradis oki basanze tango chez le paradis na pesi mbote na batu nyonso comité na ngai Telecel cheke vala na pardon na pesi mbote na Eric Bass sous-sol na pesi mbote bongo na Lionel Messi na pesi mbote na piano Jérémy na pesi mbote bongo na Efra piano Afrika mbonda Afrika babi Afrika mbonda so betiko ani na concurrente ana concurrente babi beta mbona na yoka pete donc na pesi bongo mbote na mwana na ngai sisi babi sisi ye mokaza wana mais sisi tika biloko wana na pesi mbote na Choco Bob Valeite la bino nyonso Blaise Bendo na pesi mbote na Joël Gibo mbote la batu nyonso presse ba otomona donc Camilo bati en tout cas Patrick na pesi bino se base belé de ceux na bano balelo bosi ate City na ume la perle na pesi mbote Dish Bombula Pati Bombula na pesi mbote na Sandrine Bokechu balobi bongo lizita ya mbongo gicle mbote na batu nyonso bisou. Voilà, merci beaucoup. Tokomi na suka ya émission na biso moni to ya kiti na kati ya secteur awa pona koya koza po moni journaliste senga ko déplacer au kiti na ti po senga ka bongo ya te ka to benga na plateau nini senga ya mo ko kitana mabelende to kiti vraiment merci mingi na bino tout olandi biso to kutana na bino mbala ya sima.